amis internautes de CongoMillennium.com, merci de vous savoir encore. Oui, très nombreux parce que vous avez toujours été nombreux. Vous qui préférez Congo Millennium, vous qui aimez les belles images et vous qui aimez l'actualité de Kinshasa. L'actualité à Kinshasa est bel et bien connue. C'est la victoire des Léopards. L'équipe nationale de la République démocratique du Congo veut dire que les Léopards n'habitent à Kinshasa, outil opération Sokola voisin. On a Rwandais, on a Angolais, on a Brazzavillois. Opération Sokola voisin. Les Léopards ya Congo, de quoi ils sont capables. Bauti na championnat d'Afrique des nations. Et Wapesika Baswaki Coupe d'Afrique, ensemble avec les Léopards du Congo, Naba Kontiamboka, Tozo Sepela, Tozo Tombo la Bendele ya Congo, le Kumu ya Congo, le Kumu ya Bakontiamboka, le Kumu ya Bana ya Congo, Pambate, Congolais et Bakinois, Balingarande Bisengo. Il y a un moment en direct, il y a Stade de Martyrs, où Wapesika Bakontiamboka, Bamonake Sengele Kito Yamba Léopard à Congo. Remercier Bango, Tobete Maboko, ensemble on a artistes et musiciens congolais. Mais les lopes la sanga moroté, Nazan avec Maman Colonel, Lumière Chizubu à Chizubu. Ensemble on a été Tobete Masolango, Tolo Belano Masolaba Léopard. Bonjour Maman Colonel. Oui bonjour Bello Belcam. Babi Lelo Léopard du Congo, Basaliba na Congo. Auto Messena Kolinga, Léopard, opération Sokola voisin, Beti Brazzavillois, Beti Rwandais, Beti Angolais, Fimbu Ezui, n'invite pas sentiment ni nos années surtout dans le stade des martyrs. Dans le lot, tu comprendre tes sentiments là, l'ango bello belcom, nous avons un moyen pour expliquer yo. Dans la RDC, et c'est les lots mon côté dans la caté, dans la caté lo ko salam dans to Sokol. Et c'est même quand on parle là. Oh il y a to parle li, oh il y a trois. Hein, to l'équipe n'a pas d'auto vie. Coupe pour combattre, donc nous sommes en facilité. RDC Betignon sont en facilité. Donc nous sommes en facilité. Fimbo quand on va Fimbo fiakoli. Balobi Fimbo les occupés. On a ni Fimbo. Fimbo tali mutute. Et que na Rwanda soya yo. Et que soya yo. Donc Fimbo to éviter. Et en plus il est là à Kinshasa basangani na stade de martyr, stade moko mythique et ya maraba événement ndenge na ndenge ya minene. Bana Kinshasa ba vivre le coupe en live. Bakontamboka ba ko lakisa bango coupe na bango parce que il y a pas seulement les joueurs qui ont reçu cette coupe, il y a la population, il y a les autorités, tout le monde était derrière les Léopards, tout le monde a dit maboko na pat pour ba Léopard bazwa, bakonti babité et sengeli to sepelisa ba Léopard, to sepelisa bana Congo yango biso na bakonti lelo sima ba Léopard tozo beta maboko balobi que vive les Léopards de la RDC, que vive la République démocratique du Congo et maintenant que la bango matin va vivre live il y a masolé sur le canal stade de Marseille. Sambwa stade les lois au Kabwana la deux parties donc ah on a Kinshasa indi. Yom to raté événement beau souci. To ya comme on sentir bilengo donc on la comprendre lesquels inga donc moins c'est. En tout cas Eza 42 Tolobaki avec Maman Colonel Lumière Chizubu à Chizubu et masolongo Eza 42 wana balé au parc du Congo. Les lois s'appelle Sibiso. Todo tika la binosko tambo vivre en live événement ndenge ni bana Congo bazo sepela ndenge ni bana Congo bazo yamba coupe na bango na yebi nga te Lynx Longelo le monument allemand veut dire Kinshasa ya kobukana le vieux Desingo Désiré Kiangebeni le mannequin de l'Irlande balobito tikili binotam vivez en live l'événement qui se passe ici à Kinshasa en direct de Congo Millennium tous les cas.
maman pe na makambo léopard wa yebseption na maman sentiment ni noza nango tomoni lelo na tenia bana feya. Vraiment papa te nazao nazanga mano esengweleki ya trop omoni bano ba léopard basepelisi monde mobimba alors l'Afrique te mais monde et puis toza nesengo mingi ndo moni biso biso toza Fondation Godard Montemona un ministre ya sport papa Godard biso yende mutasalaka biso toza équipe ya nzango ya Godard Montemona toye ko soutenir coupe ya léopard na sima ya papa Godard toza nesengo makasi esengo donc bano bakende na likolo epanzana bote mama yope tomoni awa ekobeta maboko mpona bana no ya baléopard basentiment nino oza nango naza na esengo makasi na sepele ya mingi na ndenge tozwi couple bana so bazwi couple baye nango awa yango naza na esengo mingi naza na mingi akoloba te mama mbote basentiment nino oza nango par rapport ya événement ya lelo tosangani na martyr awa le stade martyr tokolobeza te mwana baa bafleur ya congo donc basepelisi biso atake toka bamama na bango biso mpe badiogo tobeta nzambo yango tosepeli mpe tozala awa toya kosepela elongo na bango. ndeko tokuti yo na kati ya stade martyr yebisa biso masolo nini eza awa en fait toye mpo na sepela coupe na biso tala kaka banda première biso tozwaki deuxième troisième tozwi te quatrième nde toye tozwa yango toya esali biso sentiment makasi tosepeli vraiment fort donc léopard pena prestation ya pa akot ibenge donc kongo mobima toa nsima na bango bala nsima basala mpe minene mpo na ekolo ekendakenda mpe ka liboso na monde ya foot plaisir mbote ndeko l'équipe bien dépendue na mongo ta ose coupe voilà ta joie zonga tongola mo mungongo to se belo ngora jouer te ke joie ki amso zongi déjà et lelo ezali bien te kasi mara bonisa kasi ndeko mo commentaire pe akobakisa ezali ezali po parce que toza nesengo tolingaki les mêmes jours oyo eyaki il fallait mpe ya awa tolingaki tozala boye te mais ekomi ke balekisa mbangu ekomi lelo tozala awa oneti nga kutu nauti mosala oya na nga awa banda mpe tobandozela bango bakomi na nteme j'espère eleka bien mais félicitations na 11 joueurs wana coup de chapeau tosepela 11 national oyo bazwi coupe na biso mais le jour eyaki wana tosepelaka ela le jour wana coup de chapeau na ibenge moni ndeko basentiment nino oza nango par rapport à événement lelo sentime elinga ozala soki mokolo bajoueur bayaki ezalaki boye ekorde eleki totalaka na oyo tomona mbote ndeko tokuti yo mpe na stade martyr yebisa biso événement ya arrivé ya baléopard tozosala présentation lelo ya coupe na publique basentiment no eza nini sentiment nanga eza kaka tosepeli coupe oyo ezalaki na Rwanda pays ya bavoisin pays ya barebele pays ya bafakwa oyo banyokoli peuple congolais baviole bamama na biso bandeko na biso ya basi bayibi animal okapi na mboka kongo bakie nango na Rwanda kuna ezwa vite ekauka bango baliango neti makayabu alors tolakisi bango toke tobotoli coupe na Rwanda na bapays ebele RDC azwi coupe wana aye nango na Congo alors eza esengo tro alors deuxièmement esengo ele makasi premier jour mokolo coupe eyaki mais tozwaki opportunité ya kosangana boye te yo momonaki wayaki nwano omonaki bapermetaki te bakimaki na bajoueur bakimisi bayibi coupe bayibi na bajoueur mais bajoueur pale na sentiment te ocomprendre to na mboka Congo ntango biso tozobeta bale émotion na biso ezalaki ndenge nini intention na biso ezalaki ndenge nini tozorate to na souci totia babi tosepela alors ntango siko coupe e sur le terrain tosepela ndenge nini fo tosepela tosaute ocomprendre bango baboyi eloko wana mpona nini bango moko bagere bakuluna okangi kuluna otie na kasho lobi aye apesi yo mbongo obimisi kuluna otiki libanda aketama alobi babaretour nango bakomi kobanga non biso toya bato desordre te tosepela mpo na coupe na biso ye tala sikoyo lelo ofele mais tala stade ndenge ezali vide pourquoi bato babona bango koya mpo basilikaki motu nyonso asiliki nde mpe eza boyekala mingi tomonaka tobima na biso mpe tokei
Oh, bato tu babimaka na bango mpona nini? babanda toyaka tomoni eloko ya malonga te soki eloko ya bien ezali bainstallaka bien avant